charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga ngai ya diama Gisele Wumba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka ye lokola bebe ya emwa ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolinga ngai ya diama Gisele Wumba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Wumba diamant noir. Très chers amis, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de Ernine Bogota, la émission Nabiso na Diamant Noir TV. Boza Penza na antenne Nabino, il y a liberté d'expression avec Gisele Wumba. Oh, Bino Sobolindara. Merci na bande konyo surtout pour Bolandara Biso. Na bisika bozwami na mokili mobimba pona kotala biso. Merci na Bino, Papi les rois carte illimitée, Formula Souka. Merci na yo Penza pona kozalana pona Diamant Noir sans plus tarder. Toza lelona Frère Serge. Na Diamant Noir. Toyambi Lisusu. Bonjour Frère Serge. Bonjour, bonjour maman Gisele Wumba. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà. Merci. Merci Toyambi Lelo. Ndenge to continue toujours na yo. Makambo biso to wuti na kin to ye awa na mpuka la biso to futi makambo belé belé. Ba mentalité ya bato to ebité ba comme ba groupe belé ba prophétie bino bozwaka. Mais les deux peuple congolais baza vraiment ya kosilika pona ba prophétie ya Frère Serge les amis ya lokuta bo BBC makambo belé malobi pa na Frère Serge. Non maman la prophétie koza ya lokuta te. Makambo oto loba na oto lobi na oto zali ko sala maman ezali première chose ya ko conscientiser batu mutu na mutu à comprendre que non lelo tozali to botamaki un jour toujours vivre lobito kinaliwa tango kufi lelo okende wapi vie ezaka te kongo ezala sauver vie ya liboso ezali mutu na mutu faut à se sauver ye moko nano écriture de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc ça veut dire que makambo tozoloba ezali premièrement ko conscientiser peuple de Dieu ko lakisa peuple de Dieu nzela mutu à comprendre le sens. Il y a sens, il y a bon moto. Et ça quand que tu revivre dans la prophétie, tu n'as pas révélation quelconque non. Mutu fa vivre dans le bosso, dans le changement au nzambazo senga biso. Et ça les sanctification dans la famille. Na kati ya famille, yango le love to loba na kanisa bolim sa biso toza moi pressé. Na ozosenga mama na biso na bondela muke babaki tout moi ça émission to bondela ali suscité. Oh. Mais to bondela déjà na ndako. Mais problème exact il y a pas de problème. Na pamboli nzambe pona tant que to rapesi biso na pamboli pe bato bazo kota biso ke kimena nkoleza na bango et que kolo esprit encore est dirigé biso par sa grâce. Amen. Donc voilà. C'est ça l'objectif maman. L'objectif est zakate Congo, 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 Congo. Mutabota milobia okufa. Tango okufa lobia okende wapi. C'est ça le premier objectif à Mutuna Mutunae. Mais le roi toi congolais et ça m'a bête tout est sur la Congo. Tout ça moi récapitulatif pour toi comprendre que congolais faille ba historique, histoire en bokanae. Maman, où est sa prophétie? Où est Lili Kambo? Oh, il y a grand frère d'Abisso moi non loba. Congolais soro lingi obo mbongo. Ça na kata livre. Chaka le kona salon a fongola ngote. Si a recouf moi appelle livre na fongola ngote. Pourquoi Congolais ça na il a pensé à recherche te. To botami ba ebisi biso ba kipamvita. Ba nzinga kuvu, ba kimbangu, ba zara bandoki. To vérifier te to ndimaka ke non bandoki. Nzo ba koko na biso. Faut to vérifier te ba batamna ki ndenge nini. Soki to bongisi le passé na biso te. Tu vas pas te outiter. Le futur. C'est ça l'objectif selon la parole de Dieu. Tout le monde na histoire en Bourg-en-Abisso, bana 1400.
au lisolo si tobeti déjà tout ça historique pour na tout se comprendre vraiment na bandeko na biso o bazolanda biso banda 1400 tina 1800 tomoni ba explorateur ba ye na kati ya Congo tant ba ye na kati ya Congo wana ba ye ko sani ba ye ko étudier congolais ba étudier congolais point par point tant ba komi na 1800 ba réussir que soit ba signature ya ba koko na biso ba koko wana ba koko na biso oyo ba sala plus de 400 signatures ba signer avec les 100 humains maman ceux qui battent ba na ba mona ba misé mundele tanga zui ba signature wana a sepeli mboke komi ya ye na ba misé les Smithsonian na États-Unis na Washington na musée royal ya Verturen na Belgique ba publier biloko wana mama na ngai ça veut dire que un Congolais pour comprendre peu histoire mboka na à comprendre pas si o eleki o euti wapi faut abana comprendre peu déjà le passé na ye pour préparer le présent pour c'est le président pour préparer le futur. Yango tobane ko conscientiser peuple de Dieu va comprendre. Ndeko na ngai papa ndeko na biso papa pe maman to ndeko o azo kolanda boyoka historique pour tout se comprendre bien. Donc ba tubaye histoire wana ezali so bakina musée ba romona ngo. Ba kucha ba internet ba romona ngo. Mais munde tanga so ba signature ko na biso a salini. A zu yango a publier yango na ba musée. Pour Alexa qui non tozu possession ya mboka wana na ba 1800 ko malembe frère Serge ba signature ngo tango lobi na combien ou bien ba signature ya bakoko na biso ba bandai ko signer na ezaki po esala nini lelo ne to fandi ba signature on tina nango ezaki signature ko tina nango ezaki makila parce que na landio bien signature ezaki ya makila vala signature ezaki nini ndeti chef coutumier ya Kolwezi ba ye ba pesi ba fimbu ba tinise ba mikambo oyo bazolo ba keno bana lelo territoire ya Kolwezi ya Kolwezi ekomi ya biso esini na simafimbu bakena oyo ya Kasai ya Chikapa basinise ekomi ya biso bakena oyo ya Kananga basinise ekomi ya biso bakena oyo ya mboka na mboka ti basangisi tous les plus de 400 signatures ya territoire de mboka na biso donc ça ils sont pas possession tant que possession wana ba koti siko o ba bengaka conférence de Berlin. La conférence de Berlin ezaki conférence qui na Berlin ba comment conférence de Congo. Donc ça veut dire que ba compte à chaque 0 heure pour na ba détailler ville biso ya lelo autre frère lelo. Ba to détailler c'est quoi kabola territoire. Ba déclarer Congo depuis ce temps-là territoire international. Man ba on petit biso ba yé bien. Sauf que ezali côté moko très sensible, sauf que déclarer côté wana, faut assurer que ozonga na ndako. Faut assurer que ba osala nga mabete, pour ça côté moko très sensible babangaka. Wala ezawapi. Ba tikla biso mais maman nga banani bazwa bakonzi. Banani bazwa mboka wana. Roi belge, ba pesa ka gérer pas banani, pas ndeko na ba famille royale ya mboka. Donc souffrance ya mboka na biso oto mona wana, pour na lelo to gérango ezaka rafaelo a gagner té. Tout ça a gagné, tout ça a Kabila longwate. Et elle dit qu'il faut tout ça un front. Tout tikana no kokabwana. Kofingana, préso to lingete, auto lingete, kuna to koma on après. Donc ça veut dire nakata historique wana au mona ke ba ko déclarer mboka na biso territoire international. Yango to mona ka ba chinois. Ba yena mboka na biso ba riche, ba pakistanais, ba indien, ba libanais mais biso ba sali biso système ya exode ba kangi biso ba kangi misala étranger ya zui mona mboka so soité exode faut bima OK le kana libanda ba pesi so ida poto oye poto a pe lo rezate boni congolais comme belé na mboka étranger na mboka na biso ilo rezate c'est ça en fait ya moto so conscientiser ba tout déjà mutu na mutu pas azali abana ko comprendre makamu nini zo le kalamboka nini photo sala pour na to ko s'en sortir selon l'écriture de Dieu parce que sans ame toko c'est l'autre mais frère Serge Azakanani pour tout ce qui ne momba to lingi le loto yeba bien
osalaka nini ntango olekaka na émission olobelaka tomona ozolobela mambabo nzambe ozolobela Congo ozolobela tout mais yebisa biso penda mosala na yo ezalaka nini ntango ozoleka na émission oyaka epa na biso yango na oyo basikoyo kokonsatize bana nzambe omoni nzambe ntango abengaka motu apesaka motu na motu mission na ya kosala oza na mission eke okotisa bana nzambe na territoire ya nzambe mais na désordre te il faut quand même na likambo osalaka mpo oya kokotisa bana nzambe na territoire ndenge olobi ozalaka na église frère Serge azalaka na nini ozalaka na association oza na fondation en tout cas eza question malamu mama eza na désordre te omoi nde tosala bo eza na kimia nyonso omoi nde tozosola boye eza na baresponsable oyo baza na diamant noir oyo baza baabonné ya diamant noir bazolanda biso tant monsieur esilaka topartageaka beaucoup na bato ebele bato ebele tozose partager tozose comprendre tozopesana basolution topesana baidée donc yango moi tolansaki une journée de prière pour la nation congolaise qui mutu na mutu pas azali po bible esi biso esika mibale bible eloba na biso là où 2 ou 3 réunis à son nom il est au milieu elobi na biso lisusu ke si 2 s'accordent sur la terre tout ce qu'ils vont demander je les donne donc pas je les donnerai je les donne donc c'est facile de s'accorder na mutu azo comprendre yango faut ko banda na mutu esika nini touti esika nini tozene esika nini tozokende tozomona mapasi na mboka na biso eleki pasi eleki misala ezali te mpona nini tolingani te tolingi kaka kokabwana tolingi kosala mabe tolingi bakofingana tolingi kondimana pe te donc ezali eloko moko oyo ennemi asali makasi na nation na biso déception donc congolais aza lokola motu noyebi biso eloko moko ezali très important oyebi biso okie na mboka na biso okuta mutu azokumisa mutu yo zambanga nzambe likolo na se ndima yo nde vraiment nde yaya tozolia te mais omona so okie na bamonde entier jamais otika komona mutu moko to na ngola to omona ngolais azokumisa ndeko na ngolais non mais eza kaka spécialité mo ya mboka na biso ça veut dire quoi congolais aza na eloko moko particulier oyo ke faut akumisela yango nzambe mais ennemi a dévié yango ekenda dans les vides de eloko tozoluka ko recadrer cette adoration na peuple une fois cette adoration restaurée. But il y a conscientisation na yo ezaniti yango wana. Voilà, ko la musal peuple de Dieu na bunzambe pour on la kolakisa mutu ke non lobi ko kufa la royaume des cieux ezali. Il y a une vie après la mort. Il y a pas que Congo. Congo tout ça ba congolais, il faut tout bunda pour la mboka na biso ndenge ba David ba bunda, ndenge ba tutu ba bunda, c'est tout à fait normal. Mais na bo moto be tout ça bato. Voilà. D'accord. Siko tant ozo sangisa bato nyonso tunde ngolobi objectif na yo ezalaka lelo et karande ba pepe basangani bongo et c'est tout. Tozela lobi koma ozwa pe lo moko boye suka nango ememo wapi kuma pasteur. Maman ça fait 5 ans yango na kende. Non, 5 ans yango na kende. Na ba réseaux sociaux. Non, on s'est présenté comme pasteur. Je suis toujours un frère, un simple frère. En même temps aussi, tout que la robot de la mine na banda kwa batu. Batu ça ba problème. Il y a mon lelo tout le temps on a sujet ya famille, il y a ba sanctification famille. Non, puis ce sujet. Frère, c'est j'ai commis une place na ya diamant noir. En tout cas, maman na merci Limbi Sangai. Limbi Sangai. Tozo kene na biso na yo pena tozo kene problème ezaka ambiance ya moi ya émission ningi za surtout vie photo chauffer pour ezala bongo na diamant noir mais tozo kota na biso makambo eza ebele koloba lelo nde toza mboka na biso désordre koti oyo moko moni tango lobi ba koko na biso bakenda ko signer ponga na zozonga toujours na signature o bango basalaki lelo tomoni bakonzi ya mboka bakomi tomoni Félix akomi président tomoni Martin Fayulu pe bazobenga président
donc moi désordre eza makasi pena na mboka pepe habiter landa nani donc kokabona ekoti parce que quand je dis Congo est divisé en deux bato bazotuna est divisé en deux na ndeni ni te diamano okosi non lelo tozomona Congo vraiment eza divisé en deux parce que bato mususu bakei côté ya lamuka bato mususu bakei côté ya UDPS donc mboka na biso esali moi kokabona ni ezali bino basali na nzambe lelo kwa tozuyo photo profiter photo le balikambo wana ndengo le bina ba famille désordre de chez continent na mboka donc eza par rapport ya makambo yo yebisi biso ya bokoko wana ya ngozo mema biso tina ba désordre ya lelo to désordre na biso ezaka biso moko ba kondi na biso mbaotianga maman problème na mboka na biso so ba traiter mon société il y aura rien qui va marcher désordre o ezali oui ezali toyoki ebele na gauche droite ba tobele ba lobi fa le mutaganyaki mais l'autre monde qui sait qu'il est président mais quand on a besoin que ils ont langage de Dieu langage de Dieu est dans quel sens tant batu bakotaki na conférence de Berlin et la conférence de Congo ba décider la conférence wana que muluba koki jamais kozwa président ils ont le droit ba laka ba lokota chaque minuit ba do na 6 heures basalango une année pour la ntoko manata otozali muluba koko comme jamais président falaki ko boma elaka wana falaki nzambe a renverser kindoki oyo mundele atiela biso na Congo que muluba koko kozala jamais président na Congo ya mwana tobenga ngo langage de Dieu. Ok, et Longoli, à l'heure qu'on parle, maman, il y a une guerre spirituelle entre les Congolais et les étrangers, mais terrible. Terrible, tu ne peux même pas imaginer. Biso mamtolo, oh maman, on est menacé spirituellement, mais tu ne peux pas imaginer. Nalaï Naboutou, je m'adresse à toi maintenant. Maman ni moutou, mon koza pasteur. Ote à cause de l'église à Mounene, oyaki na ndako na kansomoni qui naza aveugle. Prochainement je vais libérer une parole au séché par la puissance de la résurrection. Toujours là pour la repentance. Mais si tu viens toujours comme ça, on comprend que nous oyaki nous kimele parce que je suis au moins dans un mandat. Et tu sais de quoi je parle. Tu parles avec une organisation comment mais si tu reviens encore, je vais libérer une parole et tu vas sécher. Et ça sera ta fin. Ça sera la mort pour toi. Maman, et ça na bateau, ailleurs, Kotinandako, Bazoloba, Azakiawa, Bashinga Zakiawa, Akiwapi, mais Yozo Kabango, Baizape wana, Bazala yu, Bazawana, Bazomona ote. Bazomona Bangota. Mais ce sont les hommes de Dieu. Tu vois, tout sur la cas, Nakansa, tout sur Kawana, toi, Batou. Moi, je suis très dangereux, c'est que tu peux imaginer. Mais, frère, c'est je comprends des temps. Limbisa, ils ont message maman, s'il te plaît. Quoi, diamant ratika zo comprendre ni nezo leka. Panza sangwa Kongo dit no imagine nezo leka wa penza papa yoza na sima caméra na des gars mokondi de bozana sima caméra na tozo comprendre des. Frère Serge azo s'adresser na pasteur moko pasteur ango pasteur mukunae o pasteur Denis Lessier pasteur na biso pasteur nanga na Congo démocratique tom so ezayem tozo bisaye pasteur Nela pasteur Sala donc peut-être yem tozo bisé mais un individu qui est pasteur Sala tozo continuer toujours na comprendre des mais Dieu est amour, Dieu est juste. On fait des choses parce que nga makambo na bangote ceux qui nzamba benga makambo te na ko fa appel ndako na ngana za famille na ngana mwana ngai toujours ça peut vivre tranquille toujours conscientiser peuple ba que lobi akufa il y a une vie après la mort tout ce temps pour na société tambola bien il faut parler on ne peut pas laisser comme ça c'est pas possible pas si les qui na mbo conscientiser peuple bozo conscientiser peuple mais bino bozo soana frère Serge maman to landio bozo conscientiser peuple mais bino moko basali na nzambe tomoni parce que malobo lobi wana Moussa na nzambe wana esika za atala bi maman bakanyinga ndoki kuna na sens wana maman na ngai tumwe toyeba eno banda mwa kala
Oui. Na omonanga alobi makambo te. Na bangit. Na po monanga pété qui tout fait non to c'est émission contre mutu. Jamais. Tout est vraiment tout est va passer on est là. Voilà. Donc ça message mot clé mutonga ebi qui peut-être on attend comme bon mais on n'est pas là pour ça. OK. Mais tout le monde dit c'est qu'il a le président. Mais balobi il faut le phrase à président. Tout le monde David dans la Bible. Nzambe ebisi David yoza mukonzi. Mais David Saoul azaki no mukonzi. Mais David a qui yim to remplacer Saoul. Asaki nini? Afandi azelita monaye. Akabola peuple te. Aboyi ko boma pe Saoul a tué occasion. Ataki unité. Pourtant ya zu mukonzi a continuer kana unité wana. Soko tcheko ko kabwana na peuple tangu yopo zo bokonzi. Okuta peka bokabwana wana ba o batune ba olongwa ba olingwa pété bokabwana et continue. Ndo mune loko o ngana zo regretter na ba konzi na biso to senga ba ona unité. Baza ya koyokana. Mutu amtaze la tour na e loko o to le krambo na biso ezali guerre spirituelle moko terrible. Tu sais que dazo travailler à kosala lobi ko za tour mutu mususu. Biso to za ba te sais que c'était to ba fayoli c'était. Mais bah il faut pas ça na unité. Mais problème na biso ezali problème il y a mentalité. Il y a congolais. C'est ça notre problème. Notre sujet, notre base. Auto c'est la sanctification, mais qu'est-ce qui se passe, maman Nangaï? Non, c'est le mot, maman. Dans la famille, moko tokinaki ko bonde la po na famille wana. Ba beng biso, ba labi ke no mwana wana azana ndoki. Ba lesi mwana na ndoki, azomona biloko na butu, azomona ba mystique, azomona batu. Toki na famille wana. Bani ko bondela. So bondele sili natali mwana. Nji mwana wana memie. Mwana za ndoki te. Mais batu ne bazo utiliser mwana. Mais et créer désordre dans ta famille. Pourquoi? Parce que maîtrise, amour, ezati. Pour nini ba parents ba fongoli porte. Maman azana makamu libanda. Papa téléphone na écoute ba simbate. Ennemi a profité. Pio. A tout le monde qui ndo quitté. A fongoli ka mwana miso. Maman sanctification na famille. Yaya zo lingale quitté. Le kalingi ya na été. Papa na mwasi na ndaku na ye soko simbate. Ennemi a tie paquet pour na destruction ba famille. Maman na biso le loso ki ba famille na biso ya ba Congo. Ils a restauré, mboka ils a restauré. Une fois ba famille na biso ils ont ba problème, mboka ils a jamais restauré. C'est la base d'une nation, la famille. Et c'est qu'un ennemi azoko kota. Est-ce que l'ennemi azoko kota? Est-ce que l'ennemi azoko beta fimbo? C'est quoi? Toi qui es malembe, olobi makambo moi belé na komiango. Olobi déjà na réunion ya bakenda kisuki ya Berlin. Olobi mulu baba mulu ba kokyo koma président. Mais aussi c'est en hôtel. Aussi c'est explication na bien te comprendre malamu te na nengo sauter oyebi biso ke toza pe na guerre entre guerre spirituelle na ba mboka mususu. Siko to ngaki po lokwa émission za mula to kata na biso mukuse po to continuer mais o expliquer na wana ba comprendre et le roni les les kanamboka ke pour tout ça makambo be expliquer wana. To bana na guerre spirituelle. Peu importe o yo lingi ndingo. Guerre spirituelle c'est quoi? La guerre spirituelle les ali na mboka na biso to na problème ya franc-maçonnerie. Guerre spirituelle to na problème ya ba secte. Même na tango akala au mona ki na mboka na biso to zaki jamais komona côté secte tel ezaki bloc ballon batama na bazamba le bima poelele. Donc ça veut dire otobenga na Bible ba dieu de Baal, ba dieu d'Astarté. Ba eli biso mosiko vraiment poisa poelele. Ba koti ba jeune, ba koti tout le monde na kati poto koti saleté, koti désordre yé makasi. Pas c'est ba kisam na mboka po kindoki makasi. Guerre spirituelle wana ezanini. Na kati ya franc-maçonnerie baza na kati ya ba formation ya Orient na ba formation ya Occident. Formation Orient o baza na pouvoir et pardon ya Occident ya Orient ba baza na pouvoir sikoyo ya Occident ba ba rater pouvoir. Siko ba on a bango bazo pota.
bazopotana sikoyo nani fa gagner nani ndo moniti sikoyo na basali gouvernement te tout ça polémique te pour longtemps bakoma batute bakonzi ebele baza wana l'homme politique ebele ndenge toloba be mama to promettre liwa motu te toujours risquer tomona tete moko monene kweya. Pourquoi? Parce que c'est basé na kindoki, c'est basé na mboka na biso na kindoki. Oh Congo eza na bato ebele basambela makasi. Moi mukia bato wana basambela wana baza guerre wana ezali ko étouffer sikoyo politique na bango wana parce que Dieu veut changer les choses dans ces pays. Il y a un moniteur toujours ya ko conscientiser bato na prière, on sait spirituellement il se passe des choses terribles. Toi non na guerre spirituelle. Bakonzi na biso somona lelo nama donc gouvernement zo bimate pona ndengo lo bien na makambo na bondoki mama bamona bango fu bayokana nana mais bayokana te c'est impossible. C'est impossible. Donc le gouvernement bimate gouvernement bima et bima pas faut ba ça mais aussi longtemps que tout temps bon désordre désordre wana mboka eza ko kabona en deux yebisa ngai eza na intérêt nani ya Kabila lobi toujours risqué tout le monde Poutine na Medvedev. Poutine alongwe Medvedev aye Medvedev alongwe Poutine azongi. Ah mais to souhaitant ngote na Kinshasa en tout cas na Congo na biso ya te esuka ka kuna na Russie kuna tout ça mkoni mkwale ou eza télévision dans sa toujours l'image un jour ainsi dit l'Éternel. Mais tu souhaites. Mais pour la nini bongo parce que Congolais na biso tolingi trahison. Toi na facilité ya ko trahir mboka na biso moko. Pour na intérêt na biso personnel. Tolingi haine facilement comme ça. Tolingi kondimana te ko yinana. Oh partout tout le monde a élection les kaka. Lobi fa yo ça na mboka wana. Ce qui nous a malobi, tala Moïse, tant qu'il a libéré le peuple d'Israël, a coûté combien de fois na Pharaon? Ça a pris combien de temps? Toi, arabe, ils ont frappé qui égyptien na diplé. Diplé, ça a pris combien de temps? Combien des années diplé? Moïse a pris combien de rendez-vous? Pourquoi tu lui m'embêtes à cas siko? Faut dans un président, mais fais la tournaille. Nous avons tchaka salité. La propreté, il faut casser des choses qui a été déclarées dans le monde des ténèbres. Que Moulou Bakoko ça n'a jamais président la Congo. N'a pas kiangote. Parce que les hommes sont pamba. Donc yango est kassamé. Donc tant que kassamé, ça veut dire c'est le langage de Dieu. Dieu est en train de travailler. Dieu aime cette nation. Tout le monde a conduit, tout le monde a makambo. Mais malgré volonté, nous avons besoin de volonté de biso batute. On a besoin de katoye, to comprendre toujours après. Ah, c'est là qui n'est boyé. Vous avez vu? Tout ça a imité. Non, c'est un bata faïlou. Balinga Tshisekedi. Batika ya sala. Batu mususu bazana un rôle ya rolongo la salité. Mais pour les biso qui va balingo sangana te, c'est quoi yo le biso bata. Te, mais na senga. Do senga bango etant que bayokana, basangana. Basangana, ba travailler malam na mboka. Parce que mboka na biso tout comme na posa photo zonga na mboka na biso. Totikeli ba indien, totikeli ba étranger bazo enrichi na mboka na biso to bimi libanda tout ta ba donc c'est bazo ko s'enrichir. Non maman, ah j'ai poussani. Toi sur ba jeune tu as 20 ans. Donc faut to zonga na mboka, il faut to investir makambo oyo to moni awa to ko sala, ah faut to investir na mboka na biso. C'est pas pour rigoler ça. Pardon rigoler. C'est pas pour toujours s'écarter en fait. Donc il y a un moment à chaque fois, par la grâce de Dieu, tout ça pour conscientiser le peuple. Tout là que ça congolais, tout ça wapi, tout qui est wapi, réveille-toi. C'est que tout le monde déclaré car résultat des urnes. Résultat des urnes. Maman, vous voyez pas mon bima, le bilobia. C'est que dans ça là, pas au long waté. Tu peux toquer des carrières ici. Faut mais cette énergie, tout ça à faire autre chose. Il y a mal là mon cas dans Mboka Congo. Soulèvement populaire, c'est quoi? C'est conscientiser le peuple. Qu'on a ça moutou droit naé. Bon, on a besoin de libre, matin, bah déclarer. Mais ah, y'a on met ça libre.
ata na Angola ki mati lipa mati essence biso pona biso ba makambo wana te faut qu'on encore pesa mutu droit. Voilà, deuxième point qui au lobby qui est toi na guerre spirituelle na bamboka mususu. Bamboka, voilà. Voilà, ya nini? Tu expliquer, on a expliqué guerre spirituelle entre bateau bazo sambela bazo lela butu mwe pona Congo. Na kindokio bato bazo samba ye ko sala pouvoir pona kabasu moke pa bato na bango na mesana et pa bazabolo. Maman, eza maman moko awa. Nambo azana na mboka na biso kuna na Congo. Abenga bandeko na biso bandeko na mususu na Belgique bato ba journaliste pe le quoi yo na mosena nteme pas ala ki animatrice Diamant Noir. Maman yoza simple te maman ozo travailler malamu mosana ki kitoko to fanda a na mona jamais na problème na moto malgré il y a toujours les gens qui nous utilisent pour na intérêt na bango bazoya ko luka ba nombre de vies bazoya ko luka ba bloquer zangatina mais nzamba pambola bango Dieu est juste. Et que moi si wana na katia Congo amona gege avant biso to ka gege pa musicien maman na mona gege te mona je vois sur internet maman na zazo baté passer wana zali passer oyo abanga ka penza be ozo miss makambwana amona gege ndenga no to fandi boy o gege c'est un démon mais ndenga na fanda ki na batu boy maman na mona ki ndenga no to solo la gege azo c'est que non maman olangi dans 2018 à Okufa, bazaka na 2013. Ba luka déjà muta remplacer maman Olang. Maman remplacer femme wana simbakité, ba ni ba remplacer déjà moi na maman Olang ba préparer pas remplacer na ne ba mona ke contrat aussi la ba renouveler contrat et pas mutu mususu. Femme wana lobango. Est-ce que ba yoka to ba yoka te? Donc ça veut dire ce qui maman wana amona démon ato soana ebe combien ya bongo baza na Congo? Eh maman. Combien il y a bon bana Congo. Grâce à homme de Dieu, on voit des choses terribles. Si je me dis que expliquer, bah toi, monsieur, ma compagne, toi, moi, le go comme il boma. Bah tout le monde a l'homme politique, il y a gangi, azolo, ngai, mais bien besoin de besoin de non, c'est un démon. Allah ti pose à mon toit, je vais koloba. Il y a un autre aussi na batu na prière. C'est pas parce que tu as posé un sentiment. Tu as vu que tu as jour même deux personnes s'accordent sur la terre. Tout ce que vous allez demander, je vous les donne, ainsi dit l'Éternel. Mi baleka ba s'accorde, bo senga na opesa bino obo bo senga ngai. Yango to senga na batu o aza kongola lingi nzambe, o abanga nzambe, to luka jour, to luka temps. Ata to chango na semaine selon emploi du temps mutu na ndaku na ye to sambela pona Congo to sambela prière à solo to sambela auto sala raté que prière to sala po ebonga na nzana biso to ke ne sala te ebonga tana na ko sala a sala mais pas se diminuer pas siwana kindoki wana makasi sila posila il faut nzambe ye moko ake délivrer mboka na bato basaba mabo basaba 400 signatures ba ko na biso la pesa bango. C'est là le point Dieu. Balande Diamant Noir, on a vu des bossala rabino mo boyebi ba commentaire na se ba question donc bolobara frère Serge oh ba question Diamant Noir à lobby likambo boye na boye yo moko opesa numéro to comment ça système on a comme ça dérangement à la té bobenga Diamant Noir en tout cas so za na question ya ko tout na ndeto za la ratoyebi mais bobenga yin directement pour expliquer bino parce que Diamant Noir a intermédiaire na yebi entre frère Serge na bino mais pour na ko expliquer na okokate Moussali Nabino. Donc, il y a des moutazans mieux placés pour répondre à la question. Il faut que je puisse un numéro pour tout continuer tout chez toi. Comme d'habitude, 06 42 35 81 39. Donc, aux alliés, tous les rappels, il y a 06 42 35 81 39. Donc, ce beau bengi, vous jouez directement, vous tournez la question sur o bozanango moto bozanango besoin ya koyeba tozo kende pena pona lelo poto to koma kokata po moto komi tango leki mulai to lito ba tango zolo ba makambo ya mboka toujours lobi eloko moko ngana ngandi ba pona soto lobi ezali kambo ya David parce que Martin Fayulu mutaganya ki selon ndenge zo expliquer biso que Martin mutaganya ki mais lelo to moni Félix mutazana pouvoir lobi eza likambo nzambe mutasali yango donc ezaki bongo aza David fallait que décolle fallait que bon code wana
eza code moko spirituel démoniaque oyo batiaki muluba akoki kozala jamais mokonzi na Congo. Donc ezali code moko démoniaque. Donc ata ndenge nini tokoka kozwa président muluba te, mais faki tozwa président muluba mpo code wana ekufa. Ok. Donc ezoboma makambo ebele oyo elobama na kindoki banda conférence de Berlin. Frère de Berlin bazaka wana ba grand sataniste na diable ye moko sur place. Eza na bato bakenda kosambela na libanda conférence de Berlin la. Nzamba pesa bango consigne bokenda kosambela kuna. Ya ba misusu bakenda kosambela na ba point stratégique na Congo. Ya moni le quoi tant que mukuse tolingaki mato etali solo mingi ya famille ya sanctification. Mama na ngai. Muto oti ko bala mobali ceux qui mwasi na Kisasa. Aina na poto. Mais na mwasi na Kisasa na nini? Az esclavité, il faut préparer que monde oye awa bana bazali musala awa sala makabo ke bana téléphone so bengi so sali. Donc faut préparer mutu. Il faut préparer mutu te oye na mutu ko akoli libala bon. Mais tant oye na mutu wana mama ngai. Et ça libala. C'est une vie qui commence. Et du coup, moi si a habité à du téléphone, a bengi Kisasa. A benga ba ninga na e na fixe. Wow. A bengi téléphone, a benga ba yaya, a bengi leki, a bengi ba ninga, a bengi ba binemi, a bengi ba dani. Facture 500 €. C'est ka benga ki. Bon ya yebi. Batuna ka pe frère Serge. Maman ba préparaka. Te mais yepi faut que tu no yeka maman du téléphone ata pour tout crédit yango. Maman ba préparer moto. Monde ya poto eza na deux cas. Deuxième cas, oh mobile. Premier cas mobile autozo bala mwasi. Deuxième cas, mwasi autozo bala mobile na Kisasa. Wana eza ba sujet mi baleza kitoko mingi penza. Donc eza ba sujet oyo semaine prochaine na mulai ne surtout o expliquer ba na détail ma. Mwanda muka ya muke. Ouais. Mobile aye na Kisasa asali afai na ndaku. Bafani mwa keke moi ça comme na pour boire asoi. Balukili mombale mukana rapide mo sala nani. Mobile tango azo sala wana ye pa ye bango pa balaka na téléphone. Téléphone fixe, téléphone. Allez, qu'est-ce qui se passe? Facturé. Mobile pa ye na moi salaire à fin du mois. Donc à mobile ça déjà calculé à 1500 €. Avec on a calculé à dollars na kin na takin. Pas dit déjà ça. Ah non, on va bon ça. Bah éviter que bana faut qu'on foute à cantine. Il faut qu'on foute à courant. Il faut qu'on foute à téléphone. Il faut qu'on foute à ndaku. Et pas 1500 c'est 400 €. Mobile 400 € faut ça ba cross na ndaku. Ndaku fele. Mobile a siliki. A juste sango akiko betela voisine mswaza mopanzi voisine wana njoka za voisine amesa maabe porte pas et fungwana keme bisa mama mwasi na yokuna ngaba zonyo kolanga na sala boy de bisa yo esa na deux cas famille et sikoyo tikela batu batika nango fo esa en tout cas bombela bango to bombi yango pour la semaine prochaine bozanga te kolanda ngo to yeba likambango ezaki ndenge nini ba makam na ba couple pour na moni ezali likambo ba couple donc to kolobela nde likambo ya couple to bomba ngo za sujet kitoko penza ba kolanda ngo semaine prochaine to comme na biso na suka mot de la fin pour na lelo pour na likambo balobi pourquoi gouvernement ezobimate lelo ndeko Serge a expliqué biso pourquoi gouvernement na Congo tant monsieur ezobimate boyo kama makambo somo fo ya lobby parce que bakoko na biso eke euti musika poto koma lelo pona nini gouvernement ya Félix Tshisekedi ezobimana mite malobe pa na yo pona malobe nango ndeko tuto ça la synthèse esika to uti esika to zali nesika to zokende to la raibino prochain dernièrement qui notre robeta lisolo ya ba famille ya restauration famille donc to juste tenter faire tout ça synthèse pour bato mosusu bazo comprendre l'été soit muta comprendre l'été abengi bino lokuta soit comprendre l'été abengi bino neti bien te ya on fait tout ça synthèse pour comprendre ce qu'a to kine to même bino na biso na prière à la base sujet c'est la prière sujet Jésus c'est Dieu donc c'est ça sujet na biso sanctification dans la famille maman a place na papa a place na bana ba a place na bango tu aimeras ta femme comme toi-même et femme
tu vas respecter ton mari. Enfant, obéir à ta maman et à ton papa pour que tes séjours soient longs. Donc, ils ont sujet au toujours vraiment au lieu de désordre ennemi à s'aimer mingi na kata ba famille. Tu as prochainement to kota sujet wana na kata Congo pour mentalité wana. Ba bengisio na 20h feti, oui na 0h. Ils ont un sujet tout au sur la famille. Ba famille au communiquant na musala patron aza congolais, mbala moko loboyete. La mec ma sanga makasi lobi de diarrhée le kakinga po chronique patron congolais. Pona nini na kelenge na préfecture madame écoute et comprendre nini patron aza congolais. Au besoin de comprendre. Donc ils ont un sujet aux familles, le bon na kata famille. Au mezali comportement congolais. Offre mezo senga bo liena ndaka bato timi ku walikola mesa otima ko likola ya mesa moi si na yo otiki okeso ko na mama boko na lavabo otiki muku wana oyo la moi so na zemi a ko va saini wana longola tchana na mais toi na kisate toi na poto vraiment sujet qui te commet bon la semaine prochaine to komi na suka mbo après sur longoli pété ma kofi iloko wana ma kofi mwana bato futilo pe mbongo na mbongo na ye ayepe na musala ba tikali na elengi wana bazela ngona nikolo koya mbote na bato ko kopesa qui va na koleza na bino tous abinemi na bino te poto yebisa bino vérité za moko vérité ça sauve on va comprendre l'état bengi to solo là mais on est là pour la vérité rien que la vérité la kansa tozonga prochainement qui va na koleza banda ko na bino bosambela vraiment pour la biso surtout ba menace ça makasi spirituellement heureusement tout ça en mandat nzamba zo songa merci minga ba prière na bino merci na ba soutien tout la maman na biso na Château Rouge dernièrement marche il y a faut les ala qui na leka ki wana ba c'est la prière na côté ba maman et ba Château Rouge na côté vraiment ba na mission ben na comme ça bo te préparer na yo merci na ba papa na biso et belé bazo encourager ba il faut te continuer dans ce sens là autant comment ba tuté tu y aura toujours na maman to ça la naissance on a toujours to kende bon yango biso to zon sebi nombo te wana en tout cas to za ba to sur place to beti libaku bolimbisa mais nza baza na bino merci restez branchés sur Diamant Noir TV et to pesimbote Chandrel Ngoma omela na yo musala kitoko en tout cas panza sanga Congo edino image Edgar Mokonzi merci na bino na sima caméra wana musala tozokende toujours ndenge zalaka mokili mobimba esika nyonso bolinga Diamant Noir ya bino ye Gisèle Lumba les véritables à très bientôt bye Diamant Gisèle Lumba Gisèle Lumba kolina na ya Diamant Gisèle Lumba nana troublé au mon amour merci Gisèle Lumba Diamant